IDP, c'est vivant. Vivant. Olali. Ah, IDP, c'est vivant. Vivant. Fatime. Béton. Qui vivra vers Modérat. Mwamba wa tambu tambu wa Mwamba. Ayokini Songo. Aramazani Shadari. Ayokini Son. Nasara na mama yembo temasa. Nasara na mama yembo te. Na mama yembo ne ba formo de salakebe. Ebele. OK. Eloko aliboso lelo tozo yebisa batoyo s'il vous plaît petit gars batoyo bazolinga réponse d'abord ya Ambongo Ambongo azo répondre à lobby je suis en train de subir des pressions papa ozoyokana d'abord Ambongo na chole. Donc, personne a créé Bakanisa Kete, le cola, élection et Zoya et Salamina sous tension. Moutou Tozolo, papa, ton vivant a besoin d'un cardinal. Mais Oyo Souka. Cardinal commerçant. Cardinal. Sans charisme. Sans charisme. C'est bon. Heureusement, quand on a bango, Moutoumoko a zongi na bon sens. Adolphe Mouzi. Mouzitou, très bien. Mouzitou a début trop, c'est trop. Ah, il est pas vivant. Vivant. Qui vivra Modérat. na lobby Tshisekedi Omulumba prophétie na ye tôt ou tard ekokisami il avait prononcé à l'époque dès qu'il y avait ce pouvoir il n'y aura pas de l'opposition en RDC. Est-ce que l'opposition existe hein? Deux. L'opposition c'est quoi? Exact. Kaka opposant Ambongo. Tozali na opposant Ambongo. Ni ordinaire opposant. Mais balobi azongi sabato. Très bien. Maso bazo bengango bukungu ikela. Très bien. Yambanda kabiko. Bikolo. Balobi bapesa ye na kombo ya diocèse. Très bien. Basalaka commerce, bazaka ba maser, badekaka boy. Mais ye azwa wana mabote zate. Bon, le peuple souffre. Mais le peuple souffre. Ouais, puis bateau, avion, il y a diocèse, il y a beaucoup de gens. Très bien. Ah, il est viva! Viva! Sambongo, yebe! Yebelando! Tosengi, bamaseri nyonso ya bokongi ikeli. Baevêque nyonso, bato nyonso ya Équateur, bosangana. Bosenga Ambongo avion ya diocèse ya bokongi ikela. Na bato, bazobenga bato komo na onene. Enelo. Très bien. La vérité triomphera. Oyoka, il est viva. Viva! Lobby Ambongo doit remettre le ya diocèse. Très bien. Ayebeki déjà kitale mutwana. Aza antiva. Valeur. Azolo bawa, bokesa gérer ma bé. Bokesa gérer ma bé. Mais wapi bateau. Très bien.
wapi bato na avion ya bato ya bamaser we bande komema bato ezoke wapi avion ambongo antivaleur ateka aza avion ayaw mais papa munazotuna mbongo wana okei nango wapi très bien ambongo na mbongo alela mbongo trop chef akota lokola tosengi dossier puisque yoka yozokende koloba ke les pays où je suis en train de subir des pressions. Papa, nyonso wana nini intention communautaire tosa yoka ke Congo tension ezali est-ce que tension ezao voilà ça mais nasenga président donc moto akotala biso te très bien mikolo oyo tokosala marche po tokenda mbongo basala nzungu ati ya monene todégéner na bango ande très bien comment trop c'est trop nalobi bien omoni eloko biso tosala marche kala 2 ans yango oyo tozochome c'est ça 2 ans yango tosala mpe marche kala zoto ekomi kilo esenga toningisa banzoto epuis toza basolo ya gaz kala simba ye moma basengi bino na assemblée nationale bato baza recevoir bureau balobi jusque le 28 soki bodépose te bolongo très bien quoi toza subir bapression cela veut dire pression ya mbongo azosubir eza mbongo baliaki epai ya Joseph nani très bien kabila azoloba lokola bino bokota eloko wana bozongisanga lari na ngai tout se paye ici bas zamba tala eloko nyonso ata oyibi yango ndenge nini ekobima na nini na mpwasa yango ambongo azozwa bapression na kingaka yazoloba pression non pression oyo ezosubir eza kabila nde moto azobisaka te bozongi salare na ye bozongi salare na ye alimenio bapression yango wana tuna mosengo ndenge akei boyi dernière enveloppe na Congo azongi epa nani nalibi mosengo azwi enveloppe ya soki epa nani des choses graves hypocrisie eza terrible très bien Olive Lembe na matanga ayaki te mais lelo nde aye wana ya kotya germe de fleur papa bandeko tout ça bato bamoni te nyonso monde emoni te soki ezalaki likambo wana ya idps elingi ebeta ntango ti jésus alingi ayoka c'est ça mais lelo lokola dossier babongi moko na kan wana ezokende silence à radio nani azolobela aza te Olive Lembe matanga officiel esalamaki mokolo ya bato nyonso pourquoi nyonso ye lelo lendi matanga eza wapi vraiment banduku bazali abana règle wana ye kochola na mbongo asimbi ye azoyamba ye wana bango simba ye et puis je vais dire aux gens bato bazolobo nazoyebisa mwana mwasi oyo wazomanke idps oyo bazobenga bibi kapinga oyo ya chaîne ma mission tv italiwa mwana mwasi wana azoloba o idps bazofinga bamembre ya catholique biso tofingaka te c'est ça bango ndi babandaka liboso et puis mwana mwasi wana azoparvenir koakize kosakana na secrétaire général Augustin Kaboyi
Mwana mwasi wana mukolo okoyoka nini? Yo Somba. Déjà. Nalobi méchant méchant. Nalobi lokola mwana mwasi wana zo continuer. Tokoya ko déjeuner na ye. A préparer bati ya nzungu ebele. To déjeuner aye ba combattant ba ya kebele. Très bien. Très bien. Azali confrère concert na biso. Ya chaîne pe ya Mamisho TV. Na pe na zana yoga so TV. Aza ser to kutana. Yambi TV. Ayo asko son. Simbaye. Azo manqué secrétaire général. Azo loba CG ya IDPS aklobi Fachi abosanye kolo na ye. Madame, soko zo maîtriser makambo te. C'est ça. Zo munoko na yo sala nini? Omoni aloko nyosoi eza biloko ya démocratie. Démocratie pezo sema yali moko toza na frag na fimbo. Très bien. Lokoli na Afrique ici. Omoni toza na mwa mungu wa namba pilipili po toza lokoli na Afrique ici. C'est ça. C'est ça. Afrique ici yoko yebisa démocratie. Kuni batumba bato ya. Kende wo yebe wo d'Afrique ici. Oyoka wo démocratie o lapa. Comment mwana mwasi ofanyi na média lokola balobi liberté d'expression okomi koloba ba bêtise contre la cadre ya parti oyo ya parti présidentiel oyo eza na bakombata yebe Simbaye. est-ce que baparole na yo ozoloba wana ozotala yango Taliwa. nalobi bien mwana mwasi oyo nani apesaka ye occasion akende kofilme baimage na présidence nani apesaka ye occasion mwana mwasi wana bazobenga ngo bibi kapinga ya mamisio nini mamisio nini donc omoni so bomoni ye bobeta ete bopesa mbote sel wetwa ce n'est pas possible. Biso tovandi atofingaka bato te bato ni babandaka liboso. C'est ça. Mabe na biso ezalaka biso toyaka na défense légitime. Très bien. Toyaka kodéfendre te soki oassiste non assistance à la personne en danger. Très bien. Toyaka na dernière minute bango basi bafingi ti bafingi nyonso lelo tozali content te na baacte soi-disant la police. Ce qui s'est passé aujourd'hui, comment est-ce que policier au Komamontu, Nicolas Kachiné? Jamais. Jamais. Hein? Jamais. Policier. Hein? Dans le lobby, un policier. Policier bien formé. Au Béti Moutumassas, Nicolas Kachiné. Est-ce que Moutouana a un policier? Terroriste. Criminel. J'ai vite compris. Na comprendre boye. Et un plan bien préparé. Très bien. Ah, il est pas vivant. Vivant. Bazine ba teni, ba louer de teni. C'est ça. Ba louer teni, ba créer tension na iniki. Contre les pèses. Pour le Wanesa Katumbi, na batuna ya CNC, ba créer tension, pour ba étudier, ba tomber le fati, ba finir le fati. Les alliés plan bien préparé. Préparé. Très bien. Plan ya mwana. Un policier. Papa Bandobaka. Moutouana Chirete, Massas. Et ça l'a raté. Hein? Et ça l'a raté. Abomi avant Corona. Ce qu'a conçu Corona, ils ont yes. Massassi, Obumamout, le Gola Kachine. Jamais. Yaouna Sengi, ministre de l'Intérieur. Prenez-vous en charge. En charge. Nalobi, Sivano Kasson. Dossier à moi. Nalobi, il faut toyer la vérité. Très bien. Tout le monde policier, si réellement, à sa policier. C'est ça. Parce qu'il y a des chefs qui a vu le province. Il y a Kinshasa.
Ce qui te monnaie, cela veut dire au salut what trahison. Oh très bien. Très bien. Association de malfaiteurs. Comment les lots, Obama étudiant, Moutazo Salanaye, selfie naye. Vraiment. Ah, ça selfie naye na téléphone, alors on le cache pour qu'on photo. Yo, bête, ma ça coffre sur place. Vous avez vu quoi? Bazolinga, balingi kimia à la boité. Et ça plan bien préparé, nangamu ya Katumbi, nangamu ya Lamuka, nangamu ya Yambongo. Et ça va voter? Oui. Très bien. Na Kabila Kana. Kanambe. Commandant Ipo. Na lobby bien. Le coup la banque est ok bien. Bako se pelate. Bako se pelate. Il faut pas créer tension entre population. Ba ina Fati. Or Fati, il a outaki ko kuta na ba étudiant. Ba tieli ba mo wifi au félé. Félé. C'est la vérité. Babongisi bâtiment na ndenge ya liboma. Bomona moto bomona ko mata. Bomona ngo pesa lama. Mais comment na moment oyo yo kende pour étudiant. Toningi to mon policier wan. Très bien. Ce qui a mon unité, nous allons marcher. Toyokani ko mata. Ce qui policier wan na mon unité, nous allons marcher contre Kassom. Alime! Très bien. C'est ça. Tout le monde policier. Est-ce que moment les amis moment ya koluka quel entre les étudiants et les chefs de l'État? Non. Ezali na eloko boyoka déjà na ngambu ya PPRD. Mais bokoyeba bit il y a rupture entre diplomatie lobbying. Boy Katumbi akendaki kokuta na ba américain pour comme chef de l'État à tout prix. Mais nani a mis ces révélations, mais a toujours kaka Washington, la voix de l'Amérique. Très bien. Ba lobby papa. C'est toi qui as vendu l'uranium. Très bien. Au teki uranium na ba Iran. Premier anniversaire, il y a États-Unis à la Iran. C'est ça. La Corée. Bangonde babundisaka. Et puis à Sali Batali Bombo, Batali produit wana. Et où tu n'as pas ini? RDC. Nana Terayam. Katumbi. Naïpo. Naïpo. Donc, la lobby, ça va vraiment évacuer. Très bien. Katumbi kotambo na ya kanisike ba menele ba bosani. Zambe. Zambe comment pouvoir oi. Ok, t'as bon matin, na éviter mon retour. C'est ça. Soko boy, Fatia Komi empereur. Très bien. 100% congolais. Il est pas vivant. Viva! Puisque Makamou, Fatia Zosola. Et comme ça y est empereur. Au 5e élection, ok, Makal. Très bien. Toyogani Komata. Au 5e élection, ok, Makal. Avant ton élection, tu as recensement d'abord. Comment Katumbi a tamboli balobi source yakanda américain bamoni Iran avec des matières sophistiquées qui peut combattre, qui peut faire face à l'américain. Basa les recherches balobi Iran si bapare wap asibilo ko wap Iranium à travers Moïse Katumbi Naïpo Samba Congo Ayeba Or Kabila Manda Kotaka Iranium Ayeba qui fallait na moté. C'est ça. Et la juste Kalibu ils ont dit Iranium Ayeba qui était Oteki na combien Ayeba kanango prité Azo Kaba Papa, Chinois, pourquoi Chinois sont comme ça, c'est na RDC, na Boutouté. Ceux qui Chinois sont comme ça, na Boutou, et ceux qui ne pas minéraux sont salés. Les autres
discours bayelaki biso ya bato ya bandoki wa chinois asalaka mosala butubutu butubutu po ayibabaka baminere. C'est ça. C'est ça. babanda kosala na kote ya nani ya bandundu awo koleka mai nani mai ndombo koleka liboso wana mai nini oyo kwangu mikuna jama ezalaka ya bazokende kotamize na Afrique du Sud jama ya miba ya bakwanga ya Mbujimayi bazokende kotamize na nani na Afrique du Sud mosusu na Zimbabwe jama ya biso papa nano mona te Zambe parle vite Kabila ndengo za wana jama nyonso ezolimwa yo. Très bien. Ekobima te. Très bien. Bakei kaka boy bazosala force tracteur libende kangam limwisa yango bakende boye place wana mabanga libanga kaya mais Faci lelo abimi président 5000 sec il est pas viva. Très bien. Yo comme miracle la Faci na Zambe na ya na lobi jama wa elimwa kana na Mbujimayi e ya gata salene eye nyose zongi kala lokola Faci za na mission yo tuna manda tuna baba kinga yebisa yo pour preuve na PPRD baba ni déjà kosila to film même professeur alors bien on a mauvais souvenir. Très bien. Très bien. Te film même. Très bien. Ah, il est viva. Viva! Batuni to film même yo professeur 300 au moins na katama na albina ana kanda tika petit tika kanda ya kimbuta na obemi na Minaku. Madrobi basali nini ba to parti moko et puis ba ta province moko. C'est la vérité. Ba ta province moko asali ndeko l'état député balongole na liste azaka député na Kenge balongole to file mbemba bato ba yego référé dara Nicolo to biso ba vérité nyoso to file mbemba akende boya komi na cour constitutionnelle masa yaga yamona babilo bango yamona bilo mais ouais bilo yaka vie yaka to moni bilo ko surprise ali bomba yaka to filme bakala be kuna izani ni yaka na cour constitutionnelle yaka akoma boy lisango bon bima no député mais aussi échaté vraiment par remplaçant Kanda Papicho atali kombo na yezali mais asiéja te nyonso wana obemi naku Yanki Mbuta baone bazali kogere mais depuis Kimbuta azali awa na Kikwit atonga meme po te obemi naku nize mbongo bapesa ye mpona asala idofa je me demande ngai nakende na nzela idofa mutuka na ngai ezwa pane kuna motere panzana jimekufa biso na idofa bapesa babemi naku mbongo basala idofa 0 mboka ya bango bandeko nano monaki ndoki te to filme balobi lokola ngai nabimaki député na siège te bapiblie ngai mpe te biso na Kimbuta na obemi nako zoto na zoto très bien naleki na mejaman topo kongo ya naleki député te bana Kenge boyeba déjà ke moto aefasa ngai na liste PPRD ezali André Kimbuta na obenani Minaku mbasali nini Aswimbwa mbasi asali nini Aswimbwa mukolo balongolai na liste biso ide pe tozala na pouvoir te bango na bango nazoloba bato bazoloba o élection oyo ezali trike oyo eza boyi Tshisekedi Félix wa Mulumba lelo Faci beton alobaki boye quel que soit ezala machine
machine ezala te tozokende élection. Donc tokeye élection toganye to toganye. Mais bino bozolo bawo loi wana tokoni mangote mais loi wo biso toganye na élection kaka wo yoti boneka c'est ça biso tokoni bakete lokola loi wana ezali totika loi wana loi ezala couleur nyonso koyela facha kozala nani président de la république 100% congolais yango lelo nani monsieur nani Adolphe Mozit alobi bande kozo na kama bino. Il faut combattre des idées que combattre individus. Très bien. L'erreur qu'on avait commis à l'époque, au lieu de combattre le système moboutiste, on combattait Mobutu. Mobutu est parti, le système est toujours resté. C'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas combattre Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est notre frère. Très bien. La frère congolais. Voilà Maëlle. 100% congolais. Makamba congolais. 100% congolais. Il ne faut pas combattre Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut combattre des idées. Très bien. Des idées s'il est mauvaise. Mais s'il est bonne, on doit soutenir Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Très bien. Adolphe Mozit Adolphe. Adolphe. 100% congolais. 100% Adolphe, où est toi? 100% congolais. Ya Chibola. Ya Chantal. Ya Chantal. Voici ya Chantal. Ya Chantal, où est toi? Ya Chibo Chantal. Cet enfant. Mwana ya Kasai Central. Alibitala, na mwana zofinga biso trop hein. Salaire na longo na tika yo. Il est viva! Viva! Ya Chantal a biso son na yo kiyo. Na boya yo. Voilà. Patrick Mouyape, Aja Semi, et Bokilo. Alibitala, na moni bino bo continuer. So bo continuer pour critiquer le chef de l'État. Na boyo na libal. Nikolo yo, ezali système ya Kanyaga. Kanya. Adolphe Atala Taleme, nalanda tipondeni. C'est ça. Mukolo Martin Fayula ke matanga. Azongi shiga. Très bien. Balancé Boyoka. Olanda te. Il est pas vivant. Vivant. Communiqué balancé Boye. Il y aura des chefs de l'État qui seront représentés ici. Des chefs de l'État. Bayana bakiti bali basalini. Bache. Banda. Ba petit mususu bayaki. Amani mukolwani na mani video moko. Bana balonga wote Martin Fayulu président. Chika tabazo le kaleka. Et puis, Moussala Yabashikata, les Ayakokens de la Nani. Les Ayakokens de la Nani. Bashikata la télé. Bapetiwana Baye. Ouh, Martin Fayulu. Non, 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 bête ma sœur. Mais le bassin, il va s'en bongo. Qui paye moins. Bah, on va mettre ça, il bloque.
annoncé l'église, les évêques, modérateur. Au moment où on vous parle, tout le monde, c'est l'arrivée du chef de l'État. Les garants de Beaufort. Fatime. Et puis, nous demandons encore au chef de l'État de faire une lettre auprès de les chefs de Mbong, c'est qui? Que le monsieur le président a retiré signature naïe. C'est ça. Au moment où le président a retiré signature naïe, automatiquement Mbong a salé. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont eux? Écoutez, les lots, oyoki déjà dans le lobby, tu fais même lobby. On continue à PPRD, on continue à bon côté. Azos, c'est d'abord, on va essayer explication. Il y a Bavanae, il y a Kenge. Après, c'est là qu'il y a Kenge. Abima député, mais à siégeaté. Il y a Kanan, on va tout le monde mabé. Ndeko, il y a parti Moko. Il y a un niveau, il y a N. Et puis, province Moko. Et Rwanda, il y a province. Au Kassende, il y a parti politique, il y a province, il y a Monokomoko, il y a Monokutuba. Bolongolien a listé. Les lois à découvrir à travers l'état de droit. Très bien. État de droit à mort. En marche. Voilà, qui c'est la cour constitutionnelle? Comment mais tu fouilles, tout le monde est député. Il y a un les lois, ça peut faire des députés. Vous allez continuer dans le plan, il y a ténèbres. C'est ça. Alors bientôt, nous allons annoncer, soit dans la réunion sacrée, mais vous voyez, bien. Il y a un qui m'a dit, lobby, c'est ça. Il faut mieux soutenir l'idée. Ce que ça bien. Ce que ça m'avait beaucoup de moi, mais l'idée, il y a même dans le monde, Congo, les ananas. Sénégalais. Automatiquement, Batimbelge, les lots, bande Konyoso, au Bakanisaki, dans un seul blague, Fatih Béton, Azako travailler. Très bien. Azako travailler, Batouol Basaki Lobing, Bakele Rolonga Fatih Libanda, Oyoki sort na bango, et puis après avoir échoué, il y a Katumbi, Azo Senga, à rencontre entre lui et le chef de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord à arriver à Katumbi? La minute Bissonaye la minute s'il vous plaît, on a deux ministres au Bazali évacué Libanda, Bazoza Bassoin. Entre autres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula. Papa, Nazolo Banani, après, comment dit Bato Bagani ma belle? Christophe Lutunula, Yena et Beran. Non, Nazolo Bambo qui est terrible, Baronde Bakote de Bisoka.
poso na bango so bamoni osoutenir vision ya chef de l'état balingi baya koelimine yo yango tozosenga nzambe apesa bonne guérison na ba deux ministres na biso bazonga na nzoto ngonongono bazonga awa halime na lasaki na lobi le secrétaire général Augustin asengaki bato oyo basali prêt ya kozwa matière ofele matière ofele okofuta 100 francs te yo komisa nde kombo aide baso viva basengi yo te kokotize 10 000 francs yo kotize 5 000 ozotia kombo ofele so kombo ekoti yenda kozwa yango ekei na INPP okomi kuna moto na attribution na ye olingi chauffeur yomo olingi ozala munganga yomo olingi ozala nyonso awa koya na liste ya bato andako te bato andako zela tulu na bango nakosala liste nakosala apela Très bien. S'il vous plaît, Boyoka, il est best vivant. Viva! Nalobi, Mouton le Bakamabe contre première dame. Très bien. S'il vous plaît. Très bien. Biso, maman, oya président, aza première nini? Première dame. Aza première nini? Première dame. Donc numéro 1, ya ba maman na Congo, comme ni nani? Maman Denise. Maman sociale. Photo sola nini? Donc respectez ma casse. Maman sociale. Ce qui a manqué, et d'ailleurs, Keba, ce qu'on bandit ma paix contre maman. Maman n'a pas le président. C'est ça. Attention, hein. Attention, attention, attention. Kéké!